Bonjour, bonjour, Nababonné, sa vérité universelle. Hein? Très à l'aise de vous retrouver partout. Vous êtes très à l'aise de vous retrouver encore une fois dans l'émission Rabino les news de Joyce. Quand on est Rabino les news de Joyce, c'est toujours quand on a pour la bino, hein, babi ba news news les aranateur, ba news news c'est battement en tout cas biso toi kaka ah pour na ko bimisa ba vérité news. Lokuta et les karaté a des ara vérité de toi kalango awa. Ndeka bozomo na lelo tozali vendredi, le toza vendredi le 8 mai. Le 8 mai, nous avons parqué à Kalamu. Donc on a vu Evelyne Obinone Soboyebaki, na artiste na biso fâché. Donc le londe bazo bazan et sambiseli, le londe bazo samba. Yango toyaki poto soutenir mais biso tobaki tan. Tokuta na pena mutu moto me campe ko sala analyse ya makambo ndeka babakadi kama mabe. Babele la yango po ezonga te ka po biso a ezarara vérité ndele kakebele. Ah tolobaka rien que la vérité. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman fantôme. Je dis bonjour à mon boss maître John Moté, ma maman Micheline. Je dis bonjour à toi, Divine Kavir, à la maman de Manuela. Bonjour encore une fois, abonné Nyoso Balingaka, Joyce Tumba, autrement dit Benzema de la presse, ça sera toujours Kawana pour nous ça. Le long émission, le long a Prince Kaki Noani, les parfums de bonne odeur, les parfums de Nin, dans Yende to une émission, le Yemde Mututo Mekampe, que ça analyse à Makambo, Nengezo Kendela, n'a pas passe Nabiso Mikolo à Kinto, souffrir, mais Batumsu comprendre Teketo, souffrir, Banapoto, Msus Batiki Biso, Baroso la soutien à Western, ça fait mal. Quand on a Sarabino, vérité universelle. Les aura toujours kawana pour nos vérité. Dans les cas déjà on appelle ça Prince Kakinoine. Bonjour Prince Kakinoine. Ouais, bonjour Joyce Tumba. Donc vous comprenez que le système est coronavirus. Parce que moi je suis se protéger na kansi peut-être bon peut-être traiter état de santé na yo mais Nzambe abattre l'émission toujours kaka Prince K, le parfum de la presse au Pandissa on a bien moko ya Congo donc vraiment merci à Joyce Tumba, merci à chaîne oyo Ambebiso vérité universelle na bipe boss na on a PC mbote parce que ça allait vraiment paix mes condoléances na massa na ngande ko na René Abiri cardinal to chokufela neve na biso je crois et au malobi ba lekisi mbala mon état tolo baki kunda donc mbote pe na janvier wata mbote na Bénédicte Mandef Béni Mandef donc on appelle son mbote pourquoi pas na Dorcas Kakolongo pourquoi pas na États-Unis d'Amérique na pesi mbote pas Basile Lutula na kati États-Unis Joël Katompa maître donc mbote yango na merci Prince Kakinoni mama kambo zoleka to yebi ndenge bandaki que dès qu'on a biso fâché na dès qu'on a biso Evelyne o aza journaliste aza confrère na yo Tomoni Evelyne asenga ki fâché basala asenga ki atindela ki message pour basala l'émission te komona fâché puis c'était ya non to solo là Evelyne abi ko kenda ki kuna akuta ki bana mibal bavanda ki na se fâché puis c'est moyen bavanda na se ba solo les ate ba kota na katanda ku ba solo là e ba yo pesa Evelyne atune Evelyne o melanini Evelyne abi o melamai na mai wana Evelyne amelaki a se retrouver yena fâché na kati ya mbetu après ça moi ça lela ki Evelyne na lela ki c'est que pour ani na sala ki bongo akenda ke pa na bango ko kenda ke pa na bango nde totolo babe Evelyne ala na zemi ya fâché ala na zemi ya fâché mais famille benga ki fâché pour ba solo la ba vanta fâché sala ya ka kiye fâché sala ya ka kiye aboya ki ba solo la na nyonso wana nde lisolo ezobetama en tant que presque Kakinoania en tant que journaliste et ça que nous on ndeni ko ka ke invité à violer journaliste. Bon, merci Joyce Tumba vraiment. Bon, le COO, ce que vous avez mis Bali, au moins on a dévolé. Première volée, est-ce que bazala ki moi sina mo Bali, si ba komaki na etawana, ba moni ke zeme komi ba yokanité ou bien comment. Excusez Prince Nakati te waneza maloba oyo moi si alobaki parce que toi peine maloba au France fâché n'engeye pas lobaki. Et on a le but c'est ça la deux volets. Deuxième volet ça. Est-ce que les vérité que ba benga qui a ça l'émission après ba violer. Mais et ça la passe pourquoi les loto longana na un mois parenthèse par rapport à viol. Les lots actuellement boyé et comme ceux qui ont bengi oh aza comédien, oh aza politicien. Au ça l'année mission et comme maramuke non avant ça l'année mission soit sombelanga sous vitalo munene soit pesanga autant soit chelanga carburant et pourtant biso to za ba pandisango maramuna bino so biso to ça et tozo joya ngote to pesango pa batute donc borozala l'impact moroté et ça la passe c'est ce
mais qui m'a fâché na Evelyne. Evelyne a zan neko na biso ya moi si concert na biso. On a eu temps ya au travail na Evelyne na chaîne Mobe wana na bona autant la chaîne pendant sa publicité. Tous allons na yebil Evelyne za famille moi za na famille moi chrétienne. Jouna yoka qui est fâché à violer fille Mobe wana et déranger ngai. Parce que journée ko yoka lisu que fille ngo o fâché à violer qui ezaki. Donc la fille on a notre travail na chaîne Mobana et choqué kinga lisu ko les gars toujours na ba ki fâché à violer qui mutu. Donc bien été vraiment exact bien en temps que par rapport nini. Tango tozo luka succès. Peut-être succès au comme la biso. Toye ba ko zala na maîtrise ya ba succès la biso oyo tozo lukaka. Parce que mutu mususu akozo vraiment succès Mobana emsu nzama bongisa succès Mobana ya 100. Il y a toujours un succès mobile, il y a 5% dans nous. À moins que na commis n'importe quoi, oyo peut-être ceux qui vont combo ya combo na ngam te dominer. Evelyne attend on a biso. Fâché attend on a biso. Malgré tout te belé oh non, fâché le gars violé journaliste, tu vois que ça y est, artiste était non. A violé artiste et journaliste était toujours un de on a biso. Pourquoi on a besoin de on a biso? Parce que Makila au fâché zanango biso zanango Evelyne azanango. Parce que le problème est causé nini. Quand Evelyne a remarqué qu'il va violer et les qui n'ont pas peut-être il a été que Zemi et Fanny Naratia nous ont donné pour Zemi bima toujours après. Tant que bima ano luka fâché pas solo là tant qu'il va négocier pour avoir une réputation na yebe bati avoir une réputation yebe ba benga fâché va négocier mais tellement fâché en dossier la Kistar fâché en dossier la mamna ye o ya mona qui en dossier là a préféré que tout ça là c'est mieux de négocier mais fâché à boya qui a la moitié na poto Evelyne nga bébé c'est la cop na ye marambe belé donc les biso to lo basusu et belé sur yangote mais tout ça awa na parquet ya commune à Kalamu parce que na biso JCK Gima aza bourgmestre na commune à Kalamu awa tout ça awa dossier et bandi sikoyo donc to yeba sikoyo de sang au kendele ndengeni après sikoyo to ya lisusu to meka koloba ceux qui ont causé en erreur je crois ceux qui ont fâché bon kangaye ceux qui ont Evelyne ndimite que bon kangaye peut-être moi et puis quand on est tambola moi mama mikem qui ko arranger quand ndenge zalaka mais ngapela on se plaint mingi na fâché pe kaka ceux qui aza condamné c'est mieux babung ça quand malembe yepé ba chepeka toujours banda parce que fala ndila pe moi na eti ya zemi za ba caprice zemi muso esenga rapé donc ceux qui moi ça na zemi il faut papa chauffeur air mon repos moi là je dois rapper élan donc on a vraiment on a rigolo par rapport à dossier à fâché na Evelyne comment on a les sous que dès qu'on a vu ce côté ngam na so fâché lobi bazaki monsna mobile ba message kutu ebimi o babande ko solo la bango mi balé ba message ne so en ebimi fâché lobi a violé Evelyne te Evelyne azaki mwasi na ye ce côté fâché ko loba suni bon côté fâché quand il na hauteur loba déjà biso mibali to e ba rappel aux responsabilités na biso mo bewana soko moni ko lingi mwasi wana alingi yo comme alingi te parce que yebanaka soko ngolingi mwasi la lingi te yebanaka so lingi pe mwasi la lingi yebanaka soko ils ont négocié na mwasi obi que non na pour passer un rapport que mwasi alingi te c'est mieux patienter toujours colissé toujours bolingo na bino ezaka na jour mo bewana aronima kaka ke makamwana esalama soki na mwasi ndimité to luka kozala précédé poto mona ah so na libéré ye a okende a keluka mbali musu mbala na kolia biso mbali lo boma biso ka kolia donc voilà vraiment ba ya ebele to so ma conscience to za ma conscience total na notre biso za ba monde média boye total na avenir na biso notre comme li fâché soki nga pe komeli nga moi te carrière na ngekufi na minute neti fâché ba fan ne balingaka ye bafana na ye mususu oyo bandima ite fâché sa arosa makambo tant ba sali yango déjà ezala viola qui était pour le moment ba mona ka louche ba ndima ka viola qui est-ce au monité que prince moi ça na zemi ko funda papa lelo so ba condamné ndeko na biso fâché kei bon mona PR morte bazo tiape moi na za limumpe na défaut parce que nana s'occuper na bana biso ntobi na ba famille na biso ba kondi ma charge mais moi na so asali kamnyama papa nokuta ko tika nini tu vois moi si pourquoi moi ça commission à l'état bon so moi ça commission à l'état pesa quand ni na ndolo ba pe na répétant toujours ça fâché ndem ta créer ti marambo comme à l'état parce que la fille na famille na e ba voice c'est ça ba ndo benga fâché ba ya ba solo mais fâché tellement no linga na été
Il y a un dossier comme l'État. Surtout dans l'État, on a combien makambo, on a l'État au quatre la makambo. Biso za bapandisa ngo to pesa toujours ba abonné na biso toujours. Sango ndenge zo tambola. OK, merci wana boyoki moi ni na mketo koti pona Evelyne na fâché, mais to tikala wana te po bozwa suite à émission musupo to za na awa, to luka su to lobela ngo l'air bat nyonso ba obima na salle po bazo samba déjà. Pense que kinon to vandika bo samedi bu to tala be babwaki. Babwaki suni, babwaki nini, bat musukutu babwaki nini, bat musu batika bana ba stati e indi. Oh notre pasteur Onyo Salenti Samte Mabatu au ba publié pasteur Mukuna. Là on monte comme on essaie qu'on dit. Bon, nga et ça nga vraiment eloko vraiment comme tel. Pourquoi ça nga vraiment comme tel? Na famille à Mukuna, tous aura surpris déjà. Tout le monde a publié la photo moi na Mukuna to moi na Mukuna te que moi na Mukuna a publié la photo na ye la vidéo pe bima dans la zone des champs sortant la ngote na yoka batu baloba. So pour le moment tout le monde siko que pasteur Mukuna bien ceux qui fait moi si ya prophétesse ceux prophètes na ceux qui nani na système ya papa na maman. Et lesquels biso ekamusi biso pe ti sikoyo to mituna est-ce que Mukuna mutako sala yango to Mukuna te mutasali yango parce que so total ba voice oyo fi ana bimisa ki wana ki yazaki moi si ya prophète Mukuna parce que pourquoi Mukuna onima moi si ya prophète na alongola bila mati baki na ina lupango na minza ya mbinza meteo kuna ti balongo pe bilamba bani ba mamuna bango. Romiti na niveau ya komona ba chasser vraiment ya masuba mwana kata mutu ko suba kangi ba bombi on a été sur comme ça en provision to ba mona yango mai sorti ko bongo la vie no to yeba gite vraiment donc so ba sala nini eza ma bienté pasteur Mukuna ACK eza église moko ya munene communauté moko ya munene partout dans le monde entier ba ACK izali parce que congolais bazalaka ACK mo bebe ezaka na se wana na wizara wana mais tout le monde ce que pasteur Mukuna yo représenter les gars la ACK ba vidéo na yo na ba ndimi comme tambola boye donc ça m'a bien été vraiment mais mon peu babi eza pasteur Mukuna te parce que pasteur Mukuna eza yete batumusu ba le pasteur Mukuna alexa asa le mission la ta kilote alexa biso ba genou na e challenge ba pasteur Mukuna yo quand si pasteur Mukuna ma lo la ta ma kilote alexa ba genou na e tout sur la vérité pasteur Mukuna ma lo ba pesi challenge wana so que eza yete tumba tout sur la non vérité photo wana sorti image wana vidéo wana bato tout ba lo ba ke eza ba montage te tout me gosse en vérité tout bazolo ba ke eza montage te eza ma yé vraiment dans ce tellement boyé aux la monde des médias obino osko ça notre analyse trop te la né la kakati azo likolo ya fille wana azo déplacer ngo boyé abaluka boyé au niveau pasteur Raouz Mali Koloma ya ser na ye ya moi sa prophète na ye mazo betango et papa abanda makambo faut que niveau faut un niveau donc ya mwana vraiment mingi na basala nzambe belé to sala nzambe na ndenga solo to sala nzambe na ndenga solo parce que soki to sala nzambe na ndenga solo te ba makambo e bando kutela bino kaka yango wana vraiment soko sala nzamba solo te cette fois ba vidéo ba biloko tout sala ya kuku yeba ke ekobima na poisa mais ba bi eza ngambo FCC nde muto esali jeu wana FCC nde muto binsi ba vidéo wana just tumba moni FCC eza plateforme mo be wana ya munene ya mboka na biso to tali na parlement wana ezala na tous les deux chambres ezala na Sénat ezala na comment on appelle ça l'Assemblée nationale wana FCC mtaza majoritaire nanda kumba FCC wana les raïs lettre J mobala maman livre na kati kinga kati wana grand prêtre na peso mbote place oza wana vraiment kuna atika ocha ko salir kombo ya FCC na makambu na ye moko oya sali makambu na ye moko sala atika sali FCC to zela soki dossier za na justice to tala soki eza mukuna to eza mukuna te mais na minute so bebisa kombo ya FCC place honorable ebele baza na kati wana vraiment pe place bata ya valeur ebele pe muto a diriger mboka biso pendant 18 ans akuta Congo na ndenge nini Kabila Joseph Kabila kuta Congo ne tani ni pe lelo atikeli ndeko na ye Félix Antoine Tshisekedi béton Congo atikeli on ndenge atikeli on niveau ni série mu Kabila kota na pouvoir biloko ba taxer biso ba jaune ezala raté
Mobutu soko sombi mutuka ya cher yeba ke na poko ba yo botola yo. Lelo to mo ba ndako etonga maloka mama yebo na kin. Yo na kala otonga ndako etage même mukuna wana kala. Atonga ndako etage. Mobutu yemo muto ya vraiment mais c'est mukuna pesa ngai ba dossier, pesa nga na mbongo o ba ne ko tonga na no siliselité pesa nga yango. Oza droit ça lelo roté. Ati ba otia ba 25 na ba théâtre na sala sala wana o na ke funda Joseph Kabila. Oui, to moni pe na TV afundi abengi pe ba nini nyoso ya e soutenir ye afundi de ko Kabila. Est-ce que Kabila ko se présenter to ko se présenter té. Just na bisayo comme ça papier soit ya kozwana no ya kozwana no ekende na kinga kati ba ketikila ti Joseph Kabila. Pona yo na mto ketika. Kinga kati to yebi nenge ville wana ezalaka parce que ils ont état de droit. Oh, état de droit to boité. So na bien nani a reçoit papier wana ti na kinga kati aketikela Joseph Kabila. To so la peu vérité. Parce que ba magistrat belé na ba avocat belé ba etige dossier o mukuna afundeli ndenge tozo kanga una ba kofunda tenga sala na bengo ne ba théâtre na zo sala mukuna ba théâtre na zo sala. Et ça conformité par rapport na 2019 awa ba misaki ba loi mo spécial awa oza na protection ya chef de l'état parce que makambo ya ke sa ke fundela Kabila kuna makambo wana déjà na ba loi wana ba voter ki wana pour na protection ba chef de l'état na biso ya kala eza nango kutu déjà ba protéger déjà Joseph Kabila ndenge pe Félix Tshisekedi sura longwe ba protéger ye pe toujours na loi wana parce que mukuna papier wana yake fundela wana même ba juge oyo ba komaki ba regretter peut-être pourquoi ba komaki parce que papier na bango eza sous vraiment la valeur de oyo mukuna kanisa ki papier na la valeur donc mukuna ngako na sepela nini senga nde bandimi na yo aseka pardon ki na bimaki na moi sa prophète na ngai histoire na eto zongo le quoi histoire à Noé histoire ne to zongo ndeni bete meko expliquer na histoire nous ezaka ndena histoire mukuna parce que na yebi aleka na boso na politique alobi histoire na ye o ba publier ba zongo le quoi histoire à Noé zongo histoire Noé ndeni aza mukuna papa na Patrick mukuna papa soki na nani to zongo kwa Noé ndenge nini ye na Noé parce que ndenge moko te Noé andosela nzambe malgré tout mamona mike ezalaki mais andosela vrai andosela nzambe na ninga bosolo mais mukuna to yebi marambe belé nga za renaissance mais pour le moment na za sur renaissance pourquoi na za renaissance pour la mukuna parce que biso nazama supporter sa renaissance du centre nord ou renaissance na abenga ngoni bakota ba Congo kuna na bosani en sokombo ya na olobango tokunozo ma renaissance kuna serait ça la marée utaka qui santu mais pour le moment naza sous la renaissance naza sous supporter sa renaissance na pemina nous pour na mukuna parce que mukuna tant nous en renaissance c'est exactement complet ba ministre wando ya mukuna ndo ando ko enseigner biso ke ba député peut perdre ba pesa mbongo ba député peut perdre to moi même Wivin Moleka aya na stade parce que ndo ça l'entraînement abi banda ko se nyoso ndezelo te banda ko se banda ko flatter yo na beto na lisolo Wivin Moleka aya na réunion na stade Tata Raphaël où ezara awa ya kala muna biso peka awa aya atel ba telema bendo to telemi Wivin Moleka awa mukuna awa ti Wivin Moleka zolo bake chef de l'état mtatinzingai naya na solana évêque par rapport ya makambu ya équipe ndenge zo tambola bien te mukuna zakara mambo équipe wana nde bando tambola bien te wana manakala na mukuna zakara pour a déclarer que makambo yo o azoloba oyo eza yango te chef de l'état Joseph Kabila Bange a aidé ngate ezanga mbongo na ngana ndo misanga moko lelo biso to yeba na mutu to mona ba même vena biso acho wanga na o ya pesa mbongo te na renaissance vena regretter vena biso bochap de bi quartier ba contribution na renaissance ba Wivin Moleka ba chaba ba la mère mendo azaki ministre ya communication et média bacha ba contribution mais lelo muku nazo wanga nango bon na habité so nga enseigner biso ni na renaissance en plus ngani na zarabe na wanga na raté na zarana nga batu ba yebi pona robomba pona roloba mingi te donc muku noza pasteur soko monique erreur et salami mutu nyoso kuyaka c'est mieux mi kiti ça expliquer batu naza mutu erreur et salama ki bolimbisa ngai c'est tout OK comprenez hein ba abonner notre vérité universelle. Quand on a une vérité universelle, la vérité, rien que la vérité, tu auras toujours pour nous repérer la vérité. Oh, nous sommes les cacato, mais quand on bende un peu de prince, moi mon pandit, mais quand on peut qu'on moi ma solo, avant tout on a sur un procès, on a déjà besoin de signaler, biso déjà qu'on a, donc coco t'en a procès. Moi l'ilo basu comme tu comme d'ailleurs chité. Prince avant de chiter conseil ni no koko pesa na bande konyo so babi
tolembi conseil nini kopesa na bana na nzambe conseil nini kopesa na batu nyonso o bazo sala mabe to mona te année 2020 toyebi te eza année ya nini eza année ya mitakala eza année ya nini po en tout cas ça commence à faire mal bolali bolamukelo musu ebimi bolali bolamukelo elo musu ndeti lelo kutu babe bien que mokili lelo to lamukate mwin molili na molili moyo robima makasi lipad mapate ko sala rouge na ebité de pepe na bandoze lango sa rouge ti siko zo sa ka rouge te je suis tumba ngai marambo ebimaka na munonga batu pona ndimango ezaka pasi na linga nzamba révéler nga moko nzamba révéler nga ke prince moi na ngai ya yebaki jour boye elo boye salama elo boye salama net so bano bake o torche repela te o mulile rozala to mona nzela te nga mona ka daza mensonge batu bazaka pembe na nga bise bango bangelo te bo comprendre que nga nzamba sela nga pe yango elo isalami nango te ba faux prophète na bango nyonso bazaka ndenge mona ba mukunati bango tour. Donc, concernant l'OP, ça est que ceux qui aux anans capacité nanouté il y a que ça là et le roman be po batu ba mona ke nga sala ke le roman ya boye lukana o se maîtrise o mikitsana o zela 10 moments o elo kwani sala iko kokisama après peut-être ko publier on a mis sur batu ba mona que oui réellement et le roman boye il sala mi pas mutentel mamu ya Evelyn na elonga esali biso pasi na elonga to et pardon à zande on a linga mingi mamu Evelyn na fâché esali biso pasi pourquoi parce que ndeko na biso bango tout bazan monde média et le ko mamu ba parquet boye et ça la bienté malasima et ça la biso ba journaliste et ça la ba comédien et ça la ba banani tous ça la toujours comme mayele pour to mega robeb sa carrière na biso te parce que il y a un qui fâché par exemple moi c'est na poto na limité ce qui lelo et na moi c'est na ba za toujours en bon terme na habité conseil za mingi to yo karaka mingi nzambe parce que nzambe ndem tazara final à makambutu tous aura peu moins temps ya autant la Bible et ça la bien. OK, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Prince moi bambote na bat balingara yo moi mabanga na bato bamba sala ki ata mikolo ba solo ate Western Union ba boya kotinda ba remerciement ba pesa ba remerciement na moni bongo Beni Mandefu na peso mbote na kata lemba wana Dorcas le Kolongo na peso mbote pourquoi pas na Basile Lutula na kata États-Unis d'Amérique na peso mbote Joël Katompa donc maître na mbote wana voir merci na yo PP merci na réalisateur na biso kombo nani Fantôme la personne mbote la caméra non simbi donc ça bien. OK, Berly, merci. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci na batu nyonso o balingaka vérité universelle hein balobi procès vraiment les obenga biso yango tozo obligé ya kokata émission lelo et suka moi voyez pour tozo continuer boko ba rester seulement fidèle na vérité universelle pour bomo na babilile sika bozo mona vraiment makam nyonso ekoleka a toyi vérité universelle ekoleka sabino sans doute parce que procès obenga biso procès bandi il faut toyoka toyeba vérité quand ne sera bino ah tellement que to la vérité ah tellement que to la bo solo yango wana tozaraka toujours ka wana na terrain pendant l'examen vérité pendant l'examen en tout cas zakinga yabino just tumba autrement dit Benzema de la presse hein? Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci à mon caméraman Fantôme, je dis merci à mon boss maître John Motema maman Micheline, la reine mère la queen madame Nabison des Ara maman Micheline, merci na babonné nyoso balinga vérité universelle, merci na bafan nyoso balinga Joyce Tumba, merci na bino nyoso bato bo tiara bo pusaranga vraiment liboso na sa msala, merci na bino nyoso bo pesanga confiance nga pe na linga bino mingi sans bino nga na rozalate hein, sans bino nga na rozalate merci na ba soutien ba ope ba mesana ofinga bo finga ba ope ba mesana ko encourager biso bo encourager ngala bino to kute na émission sika ciao.